infiltration ya mibale mwa tribalisme pe kotina kati oyebi ke ngande na zakaboye ata oza ndeko na ngai ya Bukavu so osali mabe na koloba osali mabe nakoki pe te ke ozali Bukavu ou bien quoi que ce soit eloko etali dialogue entre nous toloba nano dialogue peuple congolais aboyi yango tango bokechu aza koloba ke peuple congolais aboyi dialogue olingi opesa bokechu tort conseil na kopesa pe na bokechu ata papa sali mbeba na kondima te babanda kofinga papa na ba réseaux sociaux te Tshisekedi azali papa na biso, je ne peux pas tolérer ça. Loba va faute, il y a IDPS, je peux comprendre, mais comment on a attaqué Tshisekedi, c'est affaiblir à la fois l'opposition et affaiblir le peuple congolais, puisque ce monsieur incarne quand même les changements. Et ils ont la ndengazali malade, et ils ont la âge, le lot, ils ont la caméra, ils ont la nani, mutumoko na komina niveau Etienne Tshisekedi te, bakosa yote. Balobi biso toza awate bango baye kosala nini? Bazana kati ndenge boko mona ba image, je crois que ba propos na bango boko landa ngomba la sima. Et na sima ba mona kaka ba yanke moko calculer full one ezalaki na Sainte Thérèse. Atako bino boza ba pomba ya modèle nini? Bo mona batuke baza ba peureux. Bino boye soki 10 personnes, soki 20 personnes boya ko attaquer. Légitime défense. Et c'est qu'est-ce curieux. Et tant que tant bazo ko tana banzete wana ba l'équipe barrière à la police parce que la police va zaki nzinga nzinga. Ba l'équipe wana balandi to kutani ndenge to mesana ko kutana biso na bino na bike boza bayike kozela koyeba nini ezali koleka na mboka oya bino parce que adresse ezalaka moko ya koyeba ba vérité ndenge bokomona bandeko oya ngai makambu trop na Kinshasa makambu pe na capitale bomoni na loboko na ngai ya mwasi na memi eloko oyo il faut zalaka mwana kolo lupango oyo ezali constitution ya mboka na ngai avec double cadenas. Constitution oyo pona nini batiango double cadenas nini yango ekendaki kosala oyo ezanga te mutu na monte yango nde yango oyo ezalaki wana na manifestation ya opposition eza koloba ke nalingi napesa bino ce qui s'est passé réellement na kati ya meeting. Nabi kebo kozela. Yebisa yozo toka pona nini. Bah fini déjà règle pour que ba enregistrer. Vous allez enregistrer mais je ne dirai que la vérité. Bande konanga na lobaki na bino ke nabi te soki toko kende wapi nini yango toko banda nini toko tika. Parce que d'un côté nous avons problème ya ba nouvelle province, de l'autre côté élection provinciale oyo toyebi mukolo ko salema lisusu te. En plus balobi makambo ya dialogue bandeko oyo balobaki baza pour dialogue te balobi biso tozo organiser meeting na Sainte Thérèse lisu likolo misu mibale tokiteli bino wana. Il faut d'abord napesa mbote na bandeko na ngai ya Kalima bao bayambaki nga parce que nazaki na Kalima nazaki na Kailo nazaki na Kindu voilà nazalaki kuna ne na yoka kimutu moko abi ndeko Eliezer aussi oliete ndeko Eliezer aussi olie na lobina sina lia kala parce que ça dit kozela pese ba justification bayeba kamutu selon la position tokitaki na changu na tangu tokitaka na terrain ezande pona population oyo bino bomona kalokola zoba ala kisabino nani a considérer que azaka honnête. Nana zalaka honnête. Yango moni soki obetinga mbata na bengi bana changu. Olukinga ina keko bata mana changu. Parce qu'il ne faut pas confondre ba commune. Kozanga koyeba ba commune yango bimisaki mobulu lobi. Alinya lobani na linyina lobaboyi. Omoni buzoba wana bosala kana ba commune mususu ale boye bobeti bokimi boye bobeti bokimi.
bosala bablage na bakomine mosusu me na Tchangu te. Tchangu eza bakomine eza district nde eza bamasina banjili bakimanseki me ke bape na bana oni britannique tokitaki bandeko na ngai bozomona arrivé na biso. Merci na bandeko nyonso oyo bayambaka biso kuna parce qu'ils le font sans attendre rien parce que eloko pe ezalaka te oyo tomemelaka bango me tomemelaka bango nde bulo oyo bandimaka ke biso tosalaka. Ntango ozomona bapeti moko ya mike bazoyimayima asi achange asi alie na ye me bana Tchangu bayebi ke mwana kolo lopango aza moko. Ah oui. Ngai tambwe. Merci d'abord na bana Tchangu pour tout ce que vous avez fait. Nalingi na kati ya émission awa bokolanda population akoloba par rapport à meeting bokolanda bayi politique wana ba Martin Fayulu ba Vital Kamerhe ba Kyakwama Kiziki ba Jean Lucien Mbusa ba Moïse Monindela ba Basile Olongo Pongo. Donc baza mwa ebele tozwaki mwa échantillon moko boye pour que balobela bino mais tozwaki lokola biso batu batinaka biso eza population tokobanda na population. Après tozwi bayi politique bolanda nanu réaction à population ezalaki ndenge nini. Bandeko balandi ezali ambiance wana nde toyaka na Tchangu ndenge bomoni na système ya lisu likolo ya lisu comme toujours parce que bino mutu bozwa biso na musala pour que tosalelaka bino musala. Promesse ezalaki à la 15 septembre grand meeting awa na terrain Sainte Thérèse pona nini na Tchangu pona ebisaka bino toujours que Tchangu eza n'importe quel endroit te bana Tchangu baza ba n'importe qui te salama se kibisika mususu meke bana Tchangu ndenge baloba mbote baba. Ouais papa pe makambo ya dialogue ozomona ngo ndenge nini eza bien to eza mabe. Makambo ya dialogue eza na sens moko te pona nini po tokosolution eloko nini toyokana na constitution mboka toyebi ke tokosala mandat une fois deux fois renouvelable tokoma na troisième tokomi presque à la fin tose sous dialogue todialogue ya quoi na likambo nini tokolobela tosisaka mandat oyo akoya azali kaka congolais azala mutu ya MP azala mutu ya opposition azali kaka congolais. Mpona ngai monsieur Lézer azongisi na bonjour na biso toya bana mboka bana RDC mboka na biso mboka munene trop de richesse toana ba mercure toana ba cuivre toana ba cobalt toana bete tokemba biso tu bashana ki tokemba yango moto souffri yango mona bakuluna bazalazala kwa mona za ndaku papa gena musala atika mamutu na ndaku aske mona na tata telele pa batu mususu atala te tokoma mona bana bakomo kokoma kindoki kokona ba tele pa batu a cause ba père misale zate ba père ba konda biso bana bashana ki to konda to souffri basi ba tanga afinga yo mobali yo tanga te sera pede ko lingaka mutu atanga songa atanga te mboko ya Kongo chamela ko linga mosu atanga biso lingi dialogue te to lingi to passer directement l'élection nyonso ezalaka muya manda na ye esili donc atika alongwa na pouvoir na calmement oyo bozoba bazosala elo moto azosala azorenouveler babiloko oyo ezalazala déjà kala donc après yango azosala déjà tomoni yango donc tolia prince te tolia même manane te po de esili eloko moko nga na kosenga na opposition réellement na position oyo boye mais eloko tozosenga malgré tokokende na baélection
mais élection bazala uni opposition ngana zo que tous les leaders d'opposition bazala uni au lieu que bazala la disposition dispersée boyer donc il faut pas ça biso échec. Alors si réellement que opposition bazana posta to bazana souci ya mboka oyo bazala eloko moko bomza bazala ini baluka candidat nini moko candidat unique moko on va pistonner soit à confronter na mutunyo to wa kosala na élection poto que comme ça mboka que mais la pose voilà mbote ndeko mbote papa les ouais meeting na katia Sainte Thérèse encore une fois de plus yo olobini papa ngai souci na biso ezali nini alternance salama banda tobotami na tomona alternance te na direction ya démocratie na élection ozomona eza chance pour na biso nanu pe tomona te président fait président avandi na ye tozoleka tozopesa na pe bambote ke tobenga o défunt président défuté tomona ye pa envie ozomona ex président zala souci na biso yango wana eke tokende na baélection normale ozomona toluka badismati ça ne sert à rien ozomona souci na biso ndenge boye biso to banative awa ezala eloko moko ya dernière chance na biso yango wana babilo mosusu soki oyo kofilme otali oyoka na mawa baindien bazolokolela biso j'ai un ami ici bamontere mosusu tozosala eke bato azokamwa ezouta mosika te mesaka awa donc pour dire que nous avons besoin ya changement na pays oyo le fait que ba nourrir biso na ba 5 chantiers surtout nous des techniciens tozomona même pas politique à technologie na RDCA et nous avons tout voilà ça c'est la population mokonzi yanga bakonzi yanga tango boloba kende ko Eliezer asi alie bao baliesaka nga bango wana pona yebisaka bino toujours ce n'est pas mutu soki babenyi ngai kosala un reportage alors que je suis journaliste yolo bananga ke kokende kuna te naza journaliste mais bakonzi yanga nde ba o population bakoloba merci na bana njili bana changu yango moni tozwa ba place akobatama tango bato batambolaka na ba garde belé biso totambolaka na bana changu yango na lobana bino ke ndenge bakanganga nde bakanganga batambusanga lokola barbare mais soki ezalaka na changu elingaki etikala histoire yango moni bovandi kaka boye bolobi mbo ndenge tokendaka tobetaka tozongaka ndenge totumbaka RLTV tokobeta tozonga blague au coin faut kokeba na bana changu bato wana babunda na bato na minduki nani andimango te yango moni tango bolingi bo distraire bango au stade municipal na Sainte Thérèse balobi te musée à la Kabiso vous devez honorer ça monsieur ozoloba na nani na yo nde nazoloba te papa yo kanisi nazoloba na nani compte tenu ya bravoure na bango balakaka bango stade salema ya munene au stade municipal ya Alkamunini parce que on voit bravoure ya bato wana ezalaka ndenge wana. Le droit n'est droit que quand on sait le revendiquer, c'est un principe de droit aussi. Na lingi bolanda bayi politique bandeko yangai ndenge tozwa ki bango moko na masolo bakobeta bolanda. Lelo tokoloba cadenazio na cadena fungola te bloc cadena boy makambo na mboka bamboko to bloc bloc bana Congo
ebele na population na Sainte Thérèse eza pona likambo nini? Papa oyebi mikolo ezali mikolo ya maponami. Awa tolobi maponami bandeko mosusu ya mayele mabe bakanisi te moponami ya présidence ya république ebongi totala mwa moke soki boni tolobi na bango oyo wana ezali te. Est-ce que bozobanga te boya awa lisusu na suka bakanga moko na bino Jean Bertrand Wanga kenda prison bozobanga te ke mosusu mpe akoki kozwa masiku? Papa liberté nzambe oyo asali ngai apesi ngai alobi loba je peux croire ou ne pas croire, je peux être croyant ou athée nzambe oyo asalaki ngai bongo kobanga moto mpo na liberté na yo soki oza na liberté tozobika te donc oyo wana tokobanga te ndeko wanga lelo mpe kaka ye akozwa maloba wana mpo na kolakisa ke nzoto nde ekendaki na prison me molimo te. Merci beaucoup. Mbote mwana mboka Jean Lichembo. Mbote mingi. Boza na njili Sainte Thérèse eza pona likambo nini? Toyei koyebisa bana mboka te badroit na bango politique oyo ezali ke ifo bapona mokonzi ya mboka mbula mitano mpe mbala mibale. Mandat ya président Kabila ezosila na élection le 27 novembre 2016. Lokola mandat ekosila le 27 novembre 2016 azala na conscience mpe na responsabilité ya kotikela bana mboka possibilité élection esama toye koloba non na glissement. Tosengi population à partir ya mokolo ya lelo bami mobiliser conformément na constitution ya république mpona badroit na bango politique, mpona badroit na bango économique, mpona badroit na bango sociaux ezala piétine te na moto moko. 2016 elingi oloba mbongo wana mokonzi ya sika projet ya sika badirigeant ya sika oyo baza na capacité ya kosala koya na gouvernance ya sika mpo bana mboka baza malamu. Lelo oyo baba ekole eza gratuite bato bafuti minerval bana bafuti minerval. Lelo soin de santé na mboka ebele koma gratuite na Congo ifo kofuta mbongo mpo kozwa soin de santé. Eza normal te. Nous sommes venus dire non au glissement. Nous sommes venus dire non au dialogue. Oui au respect de la Constitution, oui à l'alternance le 27 novembre 2016. Merci beaucoup. Mwana mboka Moïse Monivela Mbote. Mbote mingi, mwana kolo pango. Boza na Sainte Thérèse, eza pona likambo nini? Mais likambo eza obe moko e makambo etali glissement, toboyi glissement. Tolingi tokende na maponami oyo ekosalema na ndenge ya sembo na ndenge ya kimia na boboto pe na bondeko na yango tolingi ba jeune oyo bakomi na âge de voter ba voter et que pe totala makambo ya fichier électoral to nettoyer yango. Mais kasi soki bandinga na biso bayoki likambo wana te tokosenga sikoyo ke Kabila dégage parce que tokomona on dirait yende mutu azali sikoyo frein oyo pona makambo ekende na ndenge ya malamu. Mais yo obanda kolanda Tshisekedi ozaki nanu mwana muke lelo Tshisekedi akosenga dialogue yo ye awa na mitingi ya bato bazali koboya dialogue ose détaché na vision ya Etienne Tshisekedi toni? Non, nalingaka songi na yo te parce que ozali moko na bato oyo balanda makambo ya IDPS mingi. Nayebi Tshisekedi nayebi ke abundelaka mboka. De Tshisekedisme c'est quoi? C'est les droits de l'homme, démocratie, na respect à bas texte. C'est ça le Tshisekedisme. Mais il a montré qu'il va respecter les textes. Donc, il ne s'est pas contredit. Merci. C'est moi qui vous remercie. Honorable DG Ndeko Basile, le premier de la classe Mbote. Mbote Ndeko Elezer. Na Changu, na Sainte Thérèse, boyeko salani. Vraiment Ndeko Elezer. Toye pona koyebisa ba congolais wai kopanta na Congo mobimba te mais tokoni à partir ya awa po to communiquer toyebisa ba congolais ete na mboka na biso oyo toboyi kostelemuka tosengi botosi ya constitution na oyo etali mandat ya président Kabila, mandat ya ba député, mandat ya bato nyonso totosa constitution eloko ya liboso toboyi masolo oyo babengi dialogue na ngunga oyo toboyi yango po tina kotala masolo sika eza lisusu tolingi maponami ete soki tokomi na 2016
le 31 décembre toza na posa ya bomoni président mosusu na ngwende oyo idps balinga bamemai na mouvement idps azongi aboyi masolo wana aboyi makambo wana kabila za komemai na banzela wana aboyi koma boy pe makambo ya mitingi na bino parce que tolandi mwana mboka Bruno Mavungu na tongo alobi te makambo wana biso toza kuna te bango awa bazali te mais eloko oyo ya litomba ezali tobatela Congo makila etanga te constitution totosa yango manda ya Kabila esila soki kokabwana elingo lakisake ndenge biso zosenga ke manda ya Kabila ekoki alongwa bango bakoba na manda ya Kabila awana na kondima ke tokabwani soki ezali po ozo diviser biso ezali 3e manda ya Kabila biso tolobi eza te esuki awa na 2016 soki mutu mususu azana makalisi mususu atotiki ye. Merci beaucoup. Voilà mwana mboka Martin Fayulu Mbote ndeko Eliezer lelo na Sainte Thérèse yokutu na kanisa kike ozate lelo na moni o bokiti na Sainte Thérèse eza pona likamuni nakendeki mobembo nazongaki lobi pona mitingo oyo tobandi lelo oyo contre ya rebour Kabila azali kokende donc ebandi lelo pona Kabila biso na ye tokabwani bino na Kabila bokabwani bino pe na IDPS bokabwani alors Martin Fayulu ke IDPS abana mboka babungaki nzela nayebisaki bino ke namonaki président Tshisekedi azalaki na makambo wana te président Tshisekedi azongisi ordre yango oyo bato oyo balingaki batepatepa etali bango bakende soki bakokende wapi mais dialogue ezali te toza na besoin ya baélection. Ouais, mais bango balobi nalandi lelo mwana mboka Bruno Mavungu alobi ke meeting na bino na démarche na bino bango bayebi yango te mais tozali na concurrence na UDPS te baza bana mboka baza bandeko na biso toza na problème te wana Mavungu alobi nayebi te soki makambo nini mais tokotala yango après mais Kabila akende est-ce que bino opposition bokokoka maintenir bon moko pour que bon faciliter ba congolais ba goûter quand même l'alternance tokosala makasi oyo kolinga te yende akokende toza na besoin tozwa mboka oyo tolakisa ndenge nini tokosala musala mboka ekende liboso mais parce que c'est bandi kopanzana mwana mboka Martin Fayulu ezala na diaspora oyo tozali kotiela mitema bakomi bakansi soki combien ezala bino awa bakansi soki combien omoni te ke Kabila aza na stratégie aleki kaka bino il est plus politique que bino parce que à parvenir quand même diviser bino à tous les niveaux. Ndeko Eliezer, Congo eza na besoin ya bana na ye nyonso toza na bomoko kobanga te wana eza banungunungu wana eza bastratégie ya bandoki musana bango kokabola bato omoni balingaki bameka bakabola biso balingaki bameka na UDPS bameki makambo ebele bakomeka mais peuple mokonzi peuple akosukisa bango. Merci beaucoup. Merci. Mwana mboka Jean Félix Senga Mbote bozana changu Sainte Thérèse otali batu omitali est-ce que boza satisfait par rapport à bozali poser les papa? Il est vrai lelo ezali journée ouvrable. C'est pour dire que biso totena compte ya likambo wana te. Mais en dépit du fait que c'est journée ouvrable, batu va répondre pour montrer que bazo traduire ou bazo ressentir. C'est-à-dire pour le moment peuple mobimba bazali mobilisé na eloko moko et sengeli alternance et salema na mboka. Nous devons donner la chance à la démocratie de vivre. Pour que la démocratie vive, non seulement il faut organiser les élections, il faut aussi qu'il y ait une alternance. C'est ce qui va donner de la vie à la démocratie. Voilà pourquoi Moni Batou, batalité, va se donner peine en dépit à l'occupation à Bango, va répondre massivement à l'appel de la dynamique de l'opposition pour que bayoka message oyo to réservé pour na Bango. Boko panzana mokolonini. Pardon? Boko panzana mokolonini. Kopanzana. Oya bino omela. Non. Ceux qui botali cette fois-ci, vous allez vous en rendre compte que ça fait un très long moment on est ensemble. Ce qui nous a mis ensemble, nous avons pris nos ambitions
faire taire yango tomoni objectif premier, c'est-à-dire intérêt supérieur ya nation. Tant que intérêt wana ekozala et que ekozala partagé entre tous les fils et filles du pays, nous serons toujours ensemble. Merci. Nasa kibino ke tokozwa bango moko moko boye banani baye te banani bazo boya glissement banani bazo travailler pour na glissement. Mbote mwana mboka fidèle baba. Mbote ndeko Eliezer. Mwana mboka ozali na Sainte Thérèse. Boye ko sala nini awa bino ba parti ya opposition mo ebele lelo. Ya liboso na ina ebisa que ngana élu ya Tchango. Bino ne boye pa na ngai. Na tondi bino botondi ne boye pa na ngai. Deuxièmement, ya masolo mboka. Doye pona ko défendre constitution na biso. Eloko mususu te. Toana kanda ya mutute. Toyini mutute. Toye pona masolo ya mboka. To respecter constitution. Point stop. Baka mususu ya te. Voilà, mwana mboka fidèle babala ngana kanisa kike yoko ya te. Okobanga tango mususu bakoya kokotela yo lika mususu zongi pays-bas. Ba mekako. Na ozela bango ba meka. Na ali awa o ana likambu ayi place na ali. Aye kotuna to sololi. Voilà, message ni nozo lancer lelo parce que tozomona na diaspora bandeko bakolanda yo bandeko bakomi divisé ana Kinshasa pe tozomona opposition ngo er moko esimbi er moko bamsusu baboyi neti awa IDPS azate aboyi na ye lisanga bonganga zate bon ba Frank Edongo bazana bino te bon message nino kopesa na bandeko par rapport ya situation politique ya mboka na bayebi ke na famille moko bato nyonso balaka ndenge moko te même na kati ya église balobaka unanimité elaka pe te na kati ya famille soki démocratie eli c'est normal ke bato baa na point de vue divergent ntango ba point de vue wana ekokutana vérité nde moto ebimaka na eloko wana bandeko na biso bazwaki opinion mosusu bakende na dialogue lelo bamoni ke dialogue na ntina te eyali likambo akanda te likambo asoni te maboko na biso ya kofungwa mwa mpona koaccueillir bango toali famille moko eleko osangisa biso ali intérêt ya mboka na biso likambo ya kanda ya te likambo asoni ya te soko bomoni ke se trompaki moto nyonso se trompaka tozonga na nzela malamu tokende kotonga mboka na biso kotonga mboka elingo osala bakaka na baélection na démocratie na alternance politique. Mwana mboka Vital Kamerhe mbote. Mbote ndeko Eliezer. Depuis mois de mars, lelo toza na septembre, Vital Kamerhe baba. Eza nini glissement, prolongation, nini ou bien omoni ke makambo koloba mikolo oyo eko contredire oyo lobaka. Oui, mais la Bible à Balobaka, il y a un temps pour tout. Ils sont ecclésiastes. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Oui, mais ce prophète à l'obi, à l'obakambala mogo, Simon Kimbangu, ou azali prophète Nabi, soit l'obaka en 1921. Abi un jour viendra oyo mutomwindo à cause de l'icolo ya mundelepe ko salemaka. Martin Luther King à l'obi, à Zwaka rêve qu'un jour mutomwindo au Kamba America, et tout ça Barack Obama. Ngala lobaka ebele ba atakaka nga na ba Facebook ba ebele na ba forum na bino na lobaka dialogue eza inutile. 2 na lobaka il faut tosangana surtout tozali ensemble nde tokolonga bitumba ya alternance. 3 na lobaka na bi Joseph Kabila na famille politique ne bomba koleka bino nyonso eke bakopo bozokota bokobeta mituna mur. Et puis, pour na kotiki la baninga chance, puisque nazali et que la mwanzambe. Na kobi komi tromper. Mbala mususu, na masolo oyo, pouvoir bazaki na baninga oyo, ya parti mususu na otanga kombote, pour ne pas donner l'occasion au pouvoir de dire que bon, opposition bango na bango bani kondombana. Na baki na vanda nye na natala. Voilà, mwana mboka Vital Kamerhe meeting ya lelo nalingi opesanga lecture na yo par rapport ya meeting oyo ya Sainte Thérèse ya lelo oyo bato bazalaki kozela balobi ekosimba te lokola ba parti mususu ya opposition balobi ke biso toza te donc est-ce que ekosimba yokende nini bakobeta moni les place ngana toyokanaka te malamu yango wana yozaka mutu ya bosolo. D'abord le temps au komi. Mais place nazo memayo. Okoyoka ngo malamu ndeko na ngai. Le yo temps au komi d'abord tu as arraché la vedette na ba président ba parti mususu bazala kanda na yo. Puisque ba membre na bango ba memio lokola moi ndenge ba mangana Bukavu.
mais na sepeli pour na yo puisque au moins le peuple congolais est un peuple reconnaissant au sali campagne té et l'autre côté c'est-à-dire il faut continuer mosala aux sala la peuple à kozongisa la yo reconnaissance kaka ndenge ba votaka ndeko Basile ndenge pe yo un jour so lingi pe otia mutu ba ko voter yo mais eloko basali lelo ba votaki yo déjà lelo eloko na ngina loba ezali boye émotion eleki makasi puisque biki place wana njili Sainte-Thérèse ezaka na mutu moko nde asa tondi sa place wana mzee Laurent Désiré Kabila na histoire ya Congo nga moko nalalaki pongi te bapeti na biso balali na terrain baewanga ba alembaya ba mukonkole ba Jean-Claude Mwalimu oya eside bato tout tambolaka butu moi nga moko na 5 heures du matin voilà tout ça natali na bibandeko na ngai est-ce que ekosimba to ekosimba te surtout que la journée ouvrable mardi mais lokola biso tosalelaka pe nzambe nalobaki nzambe na ngai soki oyoki lolaka ya peuple congolais oyo azomona pasi sala place wana etonda puisque mpona biso lelo ezali nde mokolo ya élection soki etondi c'est-à-dire elakisi ke pouvoir ekwei libela peti bozobenga ngai kuna ya ndenge na biyaka kaka eta nakomi oyebi nakoloba nazalaki ndenge ya koloba mondo nga namoni napesi kaka félicitation na baparti nyonso ya opposition omoni ke rassemblement oyo tobanda komikosa liboso ke parti moko ekoki kolonga lokuta mosapi moko esokolaka elongi te mpe na message na ngai lelo nalobi so tokontinue boye te tokodecevoir peuple lokwa eza démontré que so tozali ensemble bavie Kiakwama bafayulu mama Eve bazali Angela Merkel na biso puisque moto moko bando sekisanga lelo alobi yo na mama Eve bazali bokomi lokola Sarkozy na Angela Merkel na bite mama naza na charisme na ye mpe naza kopesa mbote na chairman mwana mboka Jean-Pierre Bemba omoni ke lelo c'est ça aussi moninga aza na place ya pasi au PCP courage parce que un ventre enfamé n'a point d'oreille ya otolobi pour nabiso so simbika na agriculture okopesa na misala na bilia na bagene nyonso bozobenga bakoluna bakozwa musala puis to créer ba centre de formation pour na ko rééduquer bango ba misala ya maboko ya cantonnage manuel ya kotonga bakaniveau kotonga bandako bakoma utile mboko yo ko développer yango te soko tout au simbi na mama te ba mama nde baza koleisa biso lelo ba mama nde bazali ebele koleka mibali balo politique na yo okosala sans mama ekosimba te taux de croissance lelo Jean Lycée Boussa tunaki kuna na njili Sainte-Thérèse na zana espoir ya kolia na midi moto moko te na zana espoir ya kolia na pokwa moto moko te ngana tuna question ndenge bozali tozali mardi ndeni botondisi place oyo boza plus de 150 000 200 000 elingi bolakisa bokenda mosala te banani bazali bachômeur omonaki misapi bato nyonso misapi likolo tous sont des chômeurs. Les 4 points sont très clairs elakisi boye so bolobi ke il faut tobenga bamusicien il faut tobenga bamagistrat il faut tobenga baétudiant bachef coutumier bachef ya bachefferie bachef ya bacollectivité bamama ya zando bapeti ya nzela mpo tosala dialogue mpona kotala ndenge nini ya kosala calendrier consensuel c'est que CENI ezali lisusu te puisque ezali attribution ya CENI so bolobi ke faut tosala dialogue tobengi bato wana nyonso tuna tangi mpona koyeba nini ya koenrôler bato ça signifie que CENI ezali lisusu te bokundi CENI so bobi bobenga bato wana nyonso tu mpona kotala makambo ya budget ministre ya budget na gouvernement faut démissionner mais ntango tokosangana kolakisa nini mbongo ekouta na likolo mpona dialogue bon so bobengi bato mpona sécurisation alors que toyebi ke ezali attribution ya ministère intérieur na police oyo eza kodépend na ministère intérieur ya tolobaki mpona biso dialogue ezali sans objet dialogue wana eza inopportun so ezali na makambo mosusu oyo babombi oyo toyebi te bayebisa biso totala ndenge nini soki tokondima to mpe tokoboya me tolobi d'emblée mpona biso peuple congolais alembi biso tozali balobeli ya peuple congolais alingi nini peuple congolais alobi
constitution monete et wangalaxe constitution atiango double cadenas kaka la constitution oyo Joseph Kabila bapesa qui est tout comme tout président à venir rezaka kaye mokote 2 mandats à l'issue des 2 mandats au sala malamu lokola Bill Clinton asalaka na États-Unis lokolo Obama oti ko sala sikoyo ba accord na ba Kiba na ba Iran mais azokende na ye na 2017 il faut kende akotambola dokende sans discussion peut ba garantir aux vies d'abord constituer la chose à kitoko Joseph Kabila kozala sénateur à vie pe tolobi soko lingi papa to pe sa yo statut spécial loba mais tolingi Congo ezwa bato yo bako bande la place oyo suki pour ba continuer puisque ça fait la honte mboka lokola Congo na ba potentialité na tikoloba eza na même niveau na Somalie za soni makasi mais mona mboka Vital Kamerhe utikoloba ngo ke bomoko bozalaki kolukande yango oyo mais bozaka bomoko te parce que toyoka ki UDPS nde place ngana lingaki na ya koyebisa yo yango UDPS d'abord alobaki kazana binote. J'ai suivi ce matin, secrétaire général du UDPS, Bruno Mavungu. Oui, à lobby, Wanake, Azana Binote, Bino Bozana Makamuna, Bino Bozo Sala, vous ne savez pas qu'est-ce que vous cherchez, ainsi de suite. Bon, c'est quoi vos mots ils ont parce que UDPS, un si grand parti, même, j'ai les images. Il y a eu quelques membres à UDPS. Baloba qui jamais biso to kolanda makambo wana te toujours que ne meeting batindi ba tuti kuna na Sainte Thérèse bakanyi bango ya kolia kuba balie kuba na cadre ya UDPS bon moko ngo c'est que ezala quand même na bande ko mususu bazana binote. D'abord il faut qu'on féliciter ba membre ya base ya UDPS bango ba vivaka na Changu ba vivaka na Kisasa ba vivaka na ba province ba bi passe ya Congo. Quand leadership na bango eza koponanzela mabe, il est du devoir de la base de rappeler le leadership à l'ordre. Ce qui Bruno Mavungu alandi oyo eleki lelo te est allié. Singala monaki Jacques Meshabani ayaki wana na moni ba drapeau IDPS na ba jeune bela IDPS ba bazali pour le changement, bazali pour le départ ya bato baza ko kambalelo, baza contre dialogue. Sikoyo il faut bayeba entre base na bango na ba ambition personnelle na bango ba ponini lelo yo tolani ba communiquer contradictoire na félicité président Tshisekedi vaut mieux tard que jamais alobi na bato nyonso baki na ibiza bozonga bato nazo sakana l'esprit na biso mais en même temps toujours dans la Kisasa ba secrétaire général oh non tozaka na dialogue bon entre Etienne Tshisekedi oyo alobi ke makambo na dialogue esili na bo bazaka kuganga na Kinshasa tokolanda nani ngana kasi tokolanda Etienne Tshisekedi. Vaut mieux tard que jamais, je félicite le vieux. Dengue Boigné Zongelier a eu lucidité à comprendre que Wanda Koutien dans Zela Mabe a commis Mukanda Totangi en Bissonyos. Totali réponse à PPRD. PPRD a dit non, vous avez constaté que vous avez Makamunyon, y compris Makambo médiation. Au moins, il y a Kebisaka Bango, Keba na Bandeko Yakote Kuna, Bazaba Tomo Bako dribble Bino, et Talibino, Balinko Yokelangaite. Bon, bah continuer kaka. Obi nze momo na okaka ya fali ou bien ya Koffi Olomide boti kangai na kende soki na kozika na zika na ngai. Na boti kana zika lokwa na sina lingi boti kana konte soko kozika na zika na ngai boti kangai. Mwana mboka Vital Kamerhe toujours ke malembe na soka ya entretien na biso. Les kambusiko ba pesi bino ordre ba autorisation bo sala meeting ezaka pe autorisation te to pesa information on ba ki réception ba tikeli bino ba garantir bino ba sécurité bino ke pe kuna boke ko boma bato mais les gerso lobi bo vraiment comme ça trop toi yo sala ki wana lobana no eleka ki ndengeni ezaki tango moki azako loba balingi ba passer parole na madame Pascaline Kudura est-ce que pendant tout ce temps bato tout balobaki o monaki mobulu atali banga moko bia ba bwaki na kati ya public ngana yo tomonaki kaka bato wandi kokima kote kuna boye te mais simana moni otelemi olakisi musapi boye ngana lakisaki musapi tomoni bato na bambeli et puis armée tolingi koyeba police ezokotika bato wana baleka pourquoi balidere bele bakimikimi ngana telemi nazotana na yeba ezali konini bato baye na bambeli baye na ba arme à feu ntango moko bapopulation batabi koma
kaka 100 personnes babangisa biso to ebele boye balukeli bango. Oui, il fallait comme commis, malheureusement to déplorer yango. Et puis ils allaient leçon pour l'avenir puisque tolanda ki ebele oui a peu perdre baleka ki na ba radio na ba télévision que bango pe les 15 ba ko mobiliser na terrain à Sainte-Thérèse pe ba ko beta biso nakasi lelo bazui réponse à peuple so bazana moto ya koyoka nakasi ba yoki yango lelo. Est-ce que ah bozo bangate que les loba que c'est vous qui êtes des responsables, vous les organisateurs de ces banga que lo ko na tende ko ngai et lo ko na to shitoloba ki on a ba ambassadeur toloba ki on pe na ba autorité to ki na document nga na mama Eve Bazaiba to yebisaki bango ke to yebi plan na bino anera sali plan pour na ko enlever Eve Bazaiba a sali plan ko enlever Vital Kamerhe na Martin Fayulu et bani tant tolobi na on ba seki na bibo seki mais tolobi na bino déjà libela ke bato bele bakoya bakolata ba t-shirt na biso bakosala semblant de baza bato na biso après ba ko enlever biso toloba ki yango mais e bangisaki biso te to kendeki. Voilà. Namonaki mama Ever moko lokwa ki na bana ne ya basi tango sisi ko loba itikala quelques minutes abino kaka elaksi kulutu na Swahili kaka elaksi kulutu ya mobali ou bien leki ya mobali baba kaka abi kaka mimi naenda ngala kei natali koto namoni Jean Lichepe akei natala boy namoni Martin Fayulu pe akei nabi qu'est-ce qui se passe ouais makambo bandi ezo bandi ko sale mane balobaki bendenge nini to bandi muke le ka 10 minutes to moni pouf makambo baby et baby me webi ke soza na nzambe protection ele ki nzambe ezalité lokola ngai na likambo na mutute na bange loko moko te pe na ko féliciter bande ko na biso nyonso o bazwaki parole lelo tolobaki avec beaucoup de nalingina naye ba place wana siko bato batelemi bakei qu'est-ce qui s'est passé au moni nini yeko salema parce que non elo salema qui après la population c'est reprise en charge puisque ngai na mutu makasi na ngai ba population beninga na makasi ba kosinga na ndako moko pembeni kaka podium na njili yango tolobi lelo peuple congolais longo nyamingi lelo za victoire munene. Opposition est incapable de mobiliser 2000 personnes. Habitez ceux qui bakolo banini baloy. Yo mo zaki témoins jubilili. Communauté internationale bazaki bazubilili. Do ata bagangi lelo bilili ces zomba qui puisque bato ba patienta qui ba kateli biso courant. Toye na groupe ba kati basinga. Toye na groupe ba yibi carburant. De toi qui infiltré pendant longtemps mais bato ba patienter pendant plus de 4 heures de temps. Babi tokoyoka oyo moki akoloba oyo kamera koloba oyo Fayulu akoloba oyo mama Eve akoloba oyo Jean Lichebusa akoloba oyo kiakwa matia eko bwaka ngona kikongo kale batutu balobi lelo ezaki nde somo. Voilà, mon mboka Vital Kamerhe na lingi to soki samaya une question d'actualité, deux questions d'actualité importantes. Il y a liboso na lingi opesanga lecture na yo na groupe où sont composés au sein de la majorité babengi G7 oyo ba mikana bazo komela autorité morale na bango eza lecture nini eza j'ai à cache eza une révolution au sein de la majorité et puis est-ce que ça peut changer quelque chose étant donné que yo yebi quatre famille wana malam est-ce que koti ko bongo la iloko moko boye ou bien ezaka le chien à bois la caravane passe eza makambo sérieux. Et puis nous avons félicité bato à G7. Oui, mais que lettre de la bango bakomeli président de la République et l'équipe lettre à 13 parlementaires. Parce que balobi kuna balingi sous makambo ya homme providentialité, balingi sous makambo ya pouvoir à mutu mokote, bango baza ko sala la Congo et que bayokana kana mutu wana boyete. Bazali koyebisa ye que troisième mandat non. Modification en constitution non. Oui à l'alternance à travers les élections transparentes et apaisées. Longonia pe félicitations à Bango. On a invité Bango pe ba ko signer manifeste de l'éveil de la conscience congolaise. Pour biso na Bango, na société civile to créer front commun pour na ko défendre la République na biso. To ko définir ba valeur. Est-ce que biso tout tous d'accord que état faut reconstruire en pays à la likola batunios oui. Est-ce que ba institution il faut za likola batunios oui. Est-ce qu'il faut respecter les droits humains dans le Biso? Oui. Est-ce qu'il faut tout ça le peuple pour mon appel, moi, bon, côté social? Oui. Est-ce qu'il faut tout sa bonne gouvernance avec la sanction pour Batoazoïba? Oui. Est-ce que la démocratie est allée former et à pérenniser bonne gouvernance dans l'élection à Malamotolobi? Oui. Si vous êtes d'accord,
to signé na bino manifeste de levée de la conscience congolaise, to appel à liboso, to lancé na Kabila Yemoko, devant Zambé, na peuple congolais, na conscience naïe, puisqu'après ta serment article 74, moi, Joseph Kabila, devant Dieu et la nation, je jure d'observer et de faire respecter la constitution et les lois de la République. À Koko sans embêter, à Koko sa peuple congolais. Mais na ko suki sa lelo te sans représenter la compassion nangai. La population nyonso ya Sud Kivu, ya Grand Kivu pour l'archevêque Monseigneur Maroyi. Ozo sala lecture ni na makambo ezoleka lelo na diaspora ekomi lokola mbwa swimbwa. Est-ce que c'est parce que ba objectif o bazalaki kolandela bazaki ezaki précité yango baye kopanzana na suka parce que ngana zolo bake na suka to ba infiltrer bango to ezaka ka mbongo moko ya fou ba pesi bango yango muto epanzi bango. Qu'est-ce qui se passe na diaspora actuellement? Ici il y a deux choses, il y a liboso infiltration, il y a mibale moi tribalisme pe kotinakati. Webi ki ngane na zakaboye atozande ko nanga ya Bukavu so sali mabe na koloba osali mabe. Na kokipete que ozali Bukavu ou bien quoi que ce soit. Et le ko etali dialogue entre nous tolo banano. Dialogue peuple congolais aboyi yango. Tango bokechu aza koloba ke peuple congolais aboyi dialogue. Olingo pesa bokechu autor. Conseil na kopesa pe na bokechu ata papa sali mbeba na kondima te baba na kofinga papa na ba réseaux sociaux te. Tshisekedi azali papa na biso, je ne peux pas tolérer ça. Loba va faute. Il y a IDPS, je peux comprendre. Mais comment on a attaqué Tshisekedi, c'est affaiblir à la fois l'opposition et affaiblir le peuple congolais. Puis ce monsieur incarne quand même les changements. Et ils ont la ndengazali malade, et ils ont la âge, le lot, ils ont la caméra, ils ont la nani, mutumoko na commune à niveau Etienne Tshisekedi te, bako sayote. Moi je suis conscient de ça. Mais tu peux ça peut conseil. Moi na moki abeta kambunda. Voilà. Na bandi Bolandi oyo mwana mboka Martin Fayulu alobi. Bolandi oyo mwana mboka Basile Olongo alobi. Mwana mboka Moïse Moni Dela, Jean Lucien Mbusa. Bolandi landi bango. Biso musala na biso nde wana. Komona kotuna. Makambo ya G7 oyo tomoni bachungu wa kumwanza. Ba Olivier Kamitatu. Bazokoma mukanda neti une opposition qui se crée. Bango balandi yango ndenge nini. Yango yoki mwana mboka Vital Kamerhe encourager bango à lobby pendenge à lobby. Mais là qu'on a koloba, il faut que dans tout ce que nous faisons, tous à la quête sincère, au lieu qu'on a la double face. Là na lobby moi na koloba on aime toi koloba. Ceux qui mutu asale le kwa malam, bo féliciter ye. Ceux qui mutu asale le kwa mabe, bo condamner ye. Voilà le journalisme que Tambwe fait. Yango na loba na tikela bino ki journaliste professionnel. Tu réfléchis par correspondance au Vendéane, effectivement. Omoni, mutu ya TV5 Monde asilisi journal a signé, yo pe o signé le kola bomba ka archive. Na ya ba rédaction na bino na mona ba archive ang. Aventure ya pamba ya copier. Yango na loba na tikela bino yango. Naza journaliste patriote, je le resterai. Mais mutu a changé kombote. Au moniteur, qu'est-ce qui s'est passé? Vital Kamerhe a expliqué. Meeting et Salemi, ngai personnellement, bandekwa IDPS bazalaki pe wana, baye bakangi ba ndeko msusu, bayakina ba drapeau ya IDPS na ba kaliko. Babenyi ngai na tena filmer bango. Balobi biso toza awa te bango baye ko sala nini. Bazana kati. Ndenge boko mona ba image, je crois que ba propos na bango boko landa ngomba la ciment. Et na sima ba mona kaka ba yanke moko calculer full one ezalaki na Sainte Thérèse. Atako bino boza ba pomba ya modèle nini. Bo mona batuke baza ba peureux. Bino boye soki 10 personnes, soki 20 personnes boya ko attaquer. Légitime défense. Et ce qui est curieux, étant donné que tango bazo kota na banzete wana, ba l'équipe barrière à la police parce que ba police bazaki nzinga nzinga. Ba l'équipe wana na banzete bakende kobeta bataba na bango ndenge bamesana. Papa, bokende kobeta bataba na bino ndenge bomesana. Bosalaka ba aventure na ba commune misusu. Ce n'est pas bien. Nous sommes entre nous-mêmes Congolais
culture oyo ya kokatanaka bamashete eza ya biso te, culture oyo ya kikulu na oyo ekoti eza ya biso te, culture oyo ya poison ekomi lokola bazoka eza ya biso te. Vous n'avez qu'à revenir au bon sens, mes frères. Bosali ya bino boorganize bokomona mutu te aye koatake bino. Opposition bino bolobi eza opposition ya glissement, eza opposition soki ya ndenge. Botika bango kasi. Ils sont incapables de réunir les gens. Botika bango omonika bato misato oyo basangisaki lobi. Botala ndenge bazolakisa bino. Bato misato nde basanganaki lobi. Non, je crois que nous devons quand même apprendre à dire la vérité. Et c'est ça aussi le journalisme que nous faisons. Bonjour Ndeko. Oui, bonjour papa. Oui, tokoki koluka non toyeba kombo na onani. Ngai kombo na nga Monsieur Alfred navandaka na Beau Marché. Alfred. Bon, Monsieur Alfred tomoni awa na tongo ya lelo na boulevard awa. Eloko nini tomoni yo ozosala? Oui, ngai lobi na butu na banai kouta nazaki ngambo ya Sonas. Na banai kouta kosala cop na ngai pa ya camarade na nga moko. Alors nakokatisa nga namoni na boye ezaki feu rouge côté na nga ezaki feu vert. Tango nga na koti tango nazokota mituka nyonso etelemaki mais eza namoni kaka jeep moko Prado eye donc ezaki na vitesse moko nayebi te. Alors feu rouge ezalaki ntango nalingaka napusa na kaka moke boye azwi ngai na portere ya nsima. Alors akei kotelema na ngambo kuna bapolisier baye mpe na baroulage capitaine ya baroulage mpe aye wana na butu wana bato mpe babimi bipai na bipai. Nazalaki ngai na mwana moko ya 13 ans ya mwasi azalaki na kati cousine ya camarade na ngai. Alors tant tolanda jeep boye tokuti mutu moko azomiloba aza député mpe aza ministre kombo na ye Vena Chipasa. Kombo na ye Vena Chipasa alobi boye bon na makambo nazoloba oyo bokotuna mpe ata capitaine ya la police ya roulage azalaki wana alobi boye lui il est au-dessus ya la police akoki kokita na mutuka na ye mpo akende kokota na babiro na ye bango ya mike te soko baza na besoin na ye balanda ye na biro na ye. Alors tomeki kosala mama manevre apesa biso ata identité aboyi aye kobimisa carte nde toyei koyeba kombo na ye toyei kozwa na numero na ye ya parlement ezali numero 400 nakangi ye bafoto naza nango awa na butu wana malgré eza mpe mwindu mpo ezalaki na ba 20h40 nakangi ye bafoto ezali awa nazwi mpe na numero ya matricule ya mutuka na ye abimisi mbongo $100. Mais tokoki koluka toyeba ezali na ba heure nini? Ba 20h40 minutes. 20h40 minutes? Oui. Mais est-ce que baroulage ntongo bayaki basalaki constat? Baroulage basali constat bake mpe epa na ye mpo bainterpele ye alobi boye ye akoki kokota na biro ya mike ya baroulage te seke oyo ngai nazoyebisa bino boko kotuna na capitaine oyo azalaki wana sur place. Alors nde abimisi $100 ntango toza distrait boye apelisi mutuka mbangu akimi na $100 na ye na makambo nyonso surtout parce que ezali ke azwa nano premier soin asali eloko te akimi na ye na butu wana akei. Sikoyo koloba nini na bakonzi oyo bazokokamba mboka na oyo bazokokamba institution oyo ndeko oyo tukotanga kombo oloba na bango nini? Ndeko ngai naza mwana mboka tozosouffrir mpe na mboka oyo mwa mutuka oyo yango nde elesaka ngai mpe mwa déplacement mwa boye bacop tout ça naza na mutuka ya lix te ye moto azalaki na mutuka ya lix mpe aza ministre soki député atuti ngai ata atelema te akimi